Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Bon début de week-end na banyoso bazuli bakwa kolanda magazine ya KNB News ya mokona lelo nazali na esengo. Yakokuta na bino pona kopesa bino ba information kaka ndenge ezalaka ya mboka. Po biso awa musala na biso ezali pona kopesa kabino ba information ya makambo oyo ezali koleka na République démocratique du Congo, surtout mingi oyo ezali koleka awa na ville ya Kinshasa. Esenge koyeba ete DG ya SNEL Fabrice Lusende oyo azalaki révoqué pa ya ba député nationaux basengaki na ministre alongola ye po azali incompétent pe azali koyeba makambo oyo azali kosala te. Kasi après 2 mois de bazongisi lisusu na fonction na ye epa ya madame ministre ya portefeuille ba détail ba pesi biso na reportage oyo. 2 mois après kolongola oyo balongola ki directeur général ya Société nationale de l'électricité SNEL en cycle Fabrice Lusende alongwa ki pona incompétence pe koyeba te ko gérer entreprise ya l'état wana ezalaki selon ba députés nationaux ndenge ba sengelaka ye na ministre ya portefeuille alongola ye po azali capable te ya ko diriger société oyo. Kasi esali kaka 2 mois lettre oyo madame la ministre ya portefeuille Adel Kaimba admisi yango pona kosenga na président ya conseil d'administration ya Société nationale de l'électricité a convoqué réunion moko po basolola na tina ya kozongisa Fabrice Lusende DG ya SNEL na ba fonction na ye po a continuer kosala musala ndenge kaka abandaki kosala. Arrêté ministériel oyo ezali bongo numéro 004 bar ministère ya portefeuille oyo ezalaki signé le 22 juin 2023 ezali kozongisa bongo DG ya SNEL na ba fonction na ye malgré demande oyo nyonso tu ba député nationaux ba singelaki ye pona incompétence kasi ministre ya portefeuille azongisi ye na ba fonction na ye. 56e journée nationale congolaise ya ba poisson awa na République démocratique du Congo. Inauguration ya port oyo chef de l'état alakaki ba pêcheur kuna na Kinkole. Ekozala bongo mokolo ya samedi 24 juin 2023. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Na occasion ya 56e journée nationale congolaise ya makambo oyo etali ba poisson awa na République démocratique du Congo ezalaka fêté chaque le 24 juin kasi ya turu oyo nde chef de l'état ala kaka ba pêcheur oyo bazalaka na commune ya Ntsele kuna na Kinkole ayebisaka na bango ete esengeli kosala port moko moderne pona misala esala makaki toko kote oyo na yango misala ekomaki na suka pe esili inauguration na yango ezali bongo mokolo ya samedi 24 juin 2023 na commune ya Ntsele esika nini ba pêcheur nyonso tu esengeli kokutana kuna po mokonzi ya mboka akokisi promesse na ye kaka ndenge alobaki akopesa na bana ya mboka port moderne oyo kozala kote kuna pona kosunga ba pêcheur yango inauguration tope coupure ya riban et kosala malobi epai ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec impact na idéologie esengeli bana ya mboka nyonso kocha maboko pe kokutana kuna pona kotala misala kitoko oyo ezali kosalema awa na République démocratique du Congo. Gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Ngobila Mbaka asali message oyo nekasi ezali mbokela to pe ezali mbokela te. Tomoni bango bauti mboka baye na bandalunga awa vane pa noko na ye vieux major aye na kimkolo lelo alingo bimagala mona kisasa aza pe na courage ko kosa bana kisasa na télévision pour na n'importe quoi.
conflit oyo et banda wuta kala entre gouverneur de la ville de Kinshasa na président ya assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa pasteur Godin Poi bazali koyokana te ko banda kala pona likambo oyo etali gestion ya ville ya Kinshasa ndenge nini ezali kotambola na ndenge ba Congolais bayebeli na ndenge mibeko ya mboka eloba esengeli na ba députés provinciaux ba contrôler gouverneur de la ville de Kinshasa gestion ya province ndenge nini ezali kotambola kasi ebenda mbutu awa entre Gentini Ngobila na Godin Poi basalaki mwa semblant ya koyokana alakisi na ba réseaux sociaux o toyokani problème ezali te kasi soki otalaki malamu na image oyo bazalaki kolakisa bapesanaki mbote kasi ezalaki ya jida bazalaki kotala na bilongi te lokola kaka Mzee Laurent Désiré Kabila na Mobutu Sese Seko ndenge na utenika bazalaki kotalana nzokande na mitema bazalaki na bango na bakanda lelo oyo tala video oyo ya gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Ngobila azali kotakle muninga mboka na mboka eza na bakolo na mboka na mboka eza na bakonzi na oyo biso mokonzi baponela biso na mboka Congo azali mwana Kisasa comme on a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo biso mokonzi baponela biso gouverneur ya Kinshasa azali mwana Kisasa abotami na Kisasa akoni na Kinshasa comme on a Gentini Ngobila Mbaka bato mosusu na moni bakoleka na batelevizio oyo nga na kola na Kalina oyo nga na kola na Bandalungwa tomoni bango bauti mboka baye na Bandalungwa awa bana pa noko na ye vieux major aye na kimkolo lelo alingo bimagala mona Kisasa aza pe na courage ko kosa bana Kisasa na télévision pour na n'importe quoi alors na mboko oyo toyebi basala nzambe baza ndenge na ndenge bapasteur Mutombo bapasteur Konde bapasteur Mukuna bato moko ya Bosembo bato moko formidable oyo soko soli na ye omoni maintenant voilà ozwi mwa liteya ozwi mwa lobiko ozwi mwa bénédiction baoyo tokoki komona ya lokuta na ndenge ya mabe boye ezali pasi mingi eza kopesa pasi mpe mawa mais nzambe nde ya kofuta bango moko bakozonga na nzela mpo lokuta esukaka na lokuta. Beltesco azali kokontinue koservir population ya République démocratique du Congo na baproduit na ye ya kitoko lata dia ngombe ezali bongo corne beef oyo ezali kocontribuer na santé ya bakongolais. Nalia cornebœuf ou tu Beltesco te nalia cornebœuf nini lisusu Texas yangoyo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe lata dia ngombe cornebœuf oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi cornebœuf ya solo lata dia ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga nabenga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Beltesco ayeli bino lata dia ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esi atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati
yo kosala so dépense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpo na nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout bacorne bœuf oyo outi na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui na susi na ye ya kokomisa Kinshasa propre ndenge kaka ezalaka na kala bazalaka kobenga yango Kinshasa label. Gouverneur de la ville Gentini Ngobila akendaki kotala pont oyo bazali kosala kuna oyo esangisi commune ya Ngaliema na Selembao. Na susi na ye ya kobongisa Kinshasa elongwa bosoto ekoma kini labele gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka akitaki awa na commune ya Ngaliema na Selembao na avenue Landu na rivière ya Lubudi pona kotala ndenge nini misala ya kotonga pont oyo esangisi Ngaliema na Selembao kasi population oyo bavandaka nzinga ya rivière Lubudi basepelaki makasi na misala oyo gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka azosala. Gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka na misala kitoko ozo sala awa na Kinshasa. Colonel Igo Mundengolo apekisi bawewa kokota kuna na komini ya Gombe. Bula na yo na barumbu na komini ya Kinshasa na Lingwala. Kasi Gombe, komika kochapa tite surtout mingi ba oyo bazalaka. Ya yambo, moto personnel ezana problème te. Ba moto oyo ba livraison ezana problème te. Oyo service ezana problème te. Biso tozali ko telemela moto taxi. Moto taxi wana penza epekisa mi makasi na Gombe. Moto taxi na Gombe to boyi yango to ni komona yango te. Totikele bino ba commissariat nyonso atala barumbu atala mabele na ngai barumbu sala na barumbu kende ko sala na Lingwala kende ko sala na Kinshasa mais Gombe ko tia makolo te Gombe pekisami nazolo bango mingi pepo na bato ebele bamona katango mosusu tango so bamoni ba policier bakanisi za takasirité moto taxi na Gombe pekisami na yo ozo mata moto taxi ozi moto taxi na Lingwala kende ko tika na Gombe olobi non embouteillage transport est difficile yeba ke yonde ozo ko induire bango na erreur olo tinda bango ba commettre ba acte ezali contraire na olobi bien moto moko te ezali autorisé et kota na Gombe ata moko te ata wala tu ba chazibe balati soki bani na ngwana ba gilet moko te et kota Gombe na olobi malamu moko te ona ko kanga italien tant que nous prenons un yoga, nous allons voir que non, tête sur la gana qu'on est, mok dans le bible malin à ta mon côté. Là bas bureau de la ça tracasserie, ça dit que tout l'autre quand va moto. Mais oyo est violé, bah n'anime beaucoup. Parce que tout ça la sur base à arrêter où il y a gouverneur. Oyo est violé ni beaucoup tout l'autre. Mais bah toi bureau de ma beka capo bazo que le côté na oyo yangi na bazo kangaka. Bazo vraiment takaseri bango peto to côté na bango to kanga bango biso to la kama beko moto na bokende libera te po etali aye mais akofuta kaka nde moi amani ya makasi pour la ko décourager.
Jésus de Niance fait rigola à Salaki point de presse Mokolo ya jeudi kuna na Pullman pour na concert na ye au ezali le 24 juin à na stade des Martyrs. Mobange na concert ezali awa na ville ya Kinshasa mokolo ya samedi le 24 juin 2023 stade des Martyrs et kozala ya koyinda makasi fait rigola Jésus de Niance à Salaki carnaval oyo ko banda palais du peuple kino na hôpital ya Sana et sikanini akende ko sala badon et pa ya ba maladie oyo bazali kuna pe ko futela batu mususu ba mbongo ya hôpital na ko pesa ba kisi ya ofele na atina kaka ya ba recette na ye déjà oyo abandi kokotisa déjà pour na concert na ye ya le 24 et suka kibongote kaka mokolo ya jeudi na poko wana ayaki kokutana na bapanzi sango na conférence de presse oyo et sikanini babeteki masolo ya organisation pe déroulement ya mobange na concert oyo et kubetama awa na ville ya Kinshasa na yango bamituna ebele epozamaki pona koyeba ndenge nini makambo ezali kosalema. Jésus de Niance alobaki boye na représenté ba Suisse na moi retard oyo par rapport car lelo na ultimo carnaval car lelo pe tout ça la conférence de presse donc est coïncide dans deux choses. Je m'excuse d'abord pour Nango et puis pour nous remercier bino les sous na ndenge botika nga été na ba moment on a passé vraiment difficile ya ko perdre ndeko nangai ko utana bisika na utaki et puis kokoma na botika nga été bozaki on a toujours na bien na mal bozaki on a pour nous soutenir ngai nazo remercier bino makasi mingi merci na presse parce que sans bino biso d'artiste c'est aux athées donc il y a un bon moni mingi merci il y a un bon moni mingi comme au sein ngai na za silence parce que silence est l'eau qui a moins athées nati que la bino bata presse bosa la musala na bino au lieu que biso d'artiste que les gars sur le bara donc les affaires au sein na bino na ba merci et puis la présence na bino encore merci l'artiste. Ba emplacement déjà ezali ko salema kitoko tala mama na podium oyo tala ndenge bazali ko cha bash oyo ezali ko couvrir pelouse po awa ekoyinda mabe mokolo ya samedi 24 juin 2023 po ba congolais nyonso tout na monde entier bazali kozela événement oyo ya munene ezali concert ya Ferigola oyo kobetama na stade des Martyrs. Bakinois na ba congolais bazali kotala pe bazali kojimele. Kinshasa et l'équipe partout. Oui! Bakinois bazali kozela nini na concert ya Ferigola mokolo ya samedi. Biso tout. Ata makolo toyebi ke tokokota martyr. Nga na ye nzambe yo moko yebi pourquoi ça la faire mongonga kabela ye elukele ba problème ebele na vie oyebi faire azangelo ka koyemba ebani nonde faire bima liboso beta bandule liboso ya ko zangelo ka koyemba na martyr tobe mango na nenga polémique te poso ki totali ba zombie ba yemba ba biloko mo yesa katina ba luka ku est-ce que makambo ya lo na show ezawana wana ko miki yanke au moins désordre de kota na martyr désordre de kota na martyr muta ko faire non ouais été faire ye ayende ayemba akolakisa o capacité ya mama yele o ya yembaka apesa bana ina exercice de bwana gare centrale ba yembaka nanga yaka nakolinga différence na été pe na linga ka te muto aloba mabe ya faire te ata faire yibi biloko batu nakondima te chelanga mbondo na komela faire azana répertoire mobimba faire muta ba featuring abuzo bate ana répertoire mobimba akoyemba faire koyemba yende koyemba ndi porte ya lingwala wana oza etala côté ya faire kota palais du peuple wana porte wana kebo ya koma kota pongabi na Brazzaville bangwana bakomo ganga ya roga ka le 24 faire goule le padre a réussi Paris na lobby a kolia lisangu ba mona pena lisangu ekisila pena na maboko esili je sais que ba réalisateur soit banani ba bongisa ba micro za lebele pour musala o mona mbala na osala lobby bako sepela pe bako mona ozamba liboso Kofi Mopa mokoza confirmé à lobby tous les kofiettes ba kofifiotes latino mobimba boza na stade des Martyrs bo soutenir parce que la vraie rumba ezakuna ceux qui mokoza tchatcho lobby que vraie rumba ezakuna so biso ba o to lo basuni tout le monde a yebi so ezata vita imana oyembati et beta na stade des Martyrs bon on a ngote le 24 abotama le 24
makambo esama sur le 24 abeta rumba na liboso na stade de Martyr bomona ezali ba image za ba ebite de stade de Martyr ya fere asa musana ka musana ba yebisa biso babuka Martyr mais babuka na mte lobe za ébullition à stade de Martyr to retourner stade de Martyr makambo za reporter c'est que lol eza kitoko makambo za bien ngane naza boye naza na ngai goloate naza nga pe warion te mais na oloba makambo oyo nga na yebi makambo nga na yebi ezake no faire ndazana aya grand artiste ya mboko oyo toyebi da ba œuvre asalaka donc so bandi ko betela biso ko banda ba lwambo muto olongola zate soko boche défi boko tsonga na écran bolo ba kesko ba banda ko betaka bango na bango nde bazaka na na ba niveau na bango ba banda beta siko ba live ya ba acoustique entre bango na bango siko nana ko bimisa voix ya nani nana ko bimisa voix ya nani siko faire ya bimisa ba voix nyoso abimisa voix lwambo abimisi voix ya madilu abimisi voix ya nani tout bango nyoso abimisa ngo donc ezalo ko kutu ya kolobeza te dans ala polyvalent koyemba abimisa ba voix batu nyoso kana voix na emoko abimisi pe ba voix dio iso ya ko lala ukatsa tamsu madilu okansa tamsu o vie lwambo o tamsu nani mais ezaka voix moko okabona yo ka tamsu cheke na FM ba obeta concerne mo boy okatsa o vie madilu ema makasi boy na suka bo o découvrir que faire pour beta pe nuance ta mo boy pour comprendre que ezaka faire TikTok ya mokolo lelo ingénieur Agape Kajama apesi biso yango. Jesi sabi logo sehemu ya bonere wana soko lela bonere saka tusale fifa yo zali teknisa ya bonere aya Merci pour bozalaki ebele ya kolanda KNB News ya mokolo lelo nazalaki na esengo ya kokutana bino debi ya weekend oyo ngai na bino tomonani bongo mikolo oyo ezali koya Magazino Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki